C'est le 17 concert à Were Kobeta Te. Biso tozana bakamamboka awa, Wera son na bande héritier na banani misusu wana ba misia buzoba ba werera bazombe ma distraction na mboka. Évolution la biso banda les 15 même ngolo aussi la to éviter. Biso comme na Rwanda, ba Rwandais baza respecté partout dans le monde maman aussi. Mais pourquoi biso ba Congolais toujours à respecter te? Le plus grand disciple à Kabila levé à l'IPI de Pestot nyonso tout. Oyo Kabila ndeko sala do remarquer à Molelo. Jean-Pierre Bemba, à ça des ordres là, il passe à prison, il passe exil, botou na ye, à quoi il s'abino. France a na frontière na Suisse. Bakabola la richesse à France te pour la nini. Au moment la question de l'andi politique ya Tshisekedi d'ailleurs lobby Kagame avec tout ce qu'il a fait dans Mboka na biso, mais au moins Tshisekedi d'ailleurs lobby que non Kagame c'est un frère, Tobenga est frère. Donc Tobo ça ni ba massacre nyonso. Moni Thomas Sankara Loba, une jeunesse réunie c'est plus qu'une bombe atomique. Oui. Mais ils ont ça pas si jeunesse IDPS batira bango simana nganda diamba na gene po ba makamambo ka nezo kende. Na est mama osea ba chinois, et chinois, azo beta congolais fingu na mboka na yemoko 7 km. Yoti ko kende na côté ya ba Ugandais na ba encore oyeboy Félix akenda okosa bato ya ko vana na est pona osea makamba bitumba. O Félix ndo sa ba ko na ye pona ko teka mabele ba congolais. Lelo onde to lo babwe bana ouvira ba telemi ba tie barrage balobi pas question mabele na bango et au déplace moko te concert à Were Kobeta ba tembo que ça mabe bato bazo kufa lelo oyo boy na est bazo kufa mabele na biso zo kende alors bino kuna na poto boy na bonzo distraction à Wera o auti ko beta la ba Rwandais concert awa boy pona ko contrôler biso et ça passe. Océan du Congo pour la kochaka li tono na nzete po ete tobenga yango i bandi ko balandi mbote na bino bonso ba oyo penza bozali ko s'abonner massivement na chaîne na bino ya Libération Océan du Congo pe matondo e comme la bino bonso bozali ko zoni baku ya ko like émission pour partager côté la du début jusqu'à la fin basi gestion pe ba j'aime na bino bandi ko balandi lelo penza bozali ko mona ete toli ko mona bingambi bibale oyo bazali bongo ko telema pe ko topola bimongo mabango pe kolongola mituna bango oyo esi rume na setango melai atelemisi yango likolo pamba te po ete bazali bongo frais mpo na révolution na banzi ete bosi bomoni bango moko mpe bakobipesa bakongo kasi bomoni bongo lumumba mpe bomoni bongo brino oyo batelemi balobi ete kongo babiso bokangami na kati ya boumbu bandeko na ngai tokomashe bamote ndenge bolobaka na lokota ya français ke mboka oyo ezali bongo na colonisation bandeko tolobaki na bino na samedi ya lelo tokotia en direct kasi lokola touti mwa kobelela kotambola koluka ete bato yango tolobi tokozala peza en direct te tokozala bongo en différé bondima biso pamba te ezali likambo ya Congo esiko tokosala toyebi ete bato mabe bazali kasi biso tolobi ayayima motosineloma bandeko bolanda biso kaya na bokemi napesa bongo bingambi ngana kobenga bango bingambi pamba te balobi bazali bajende te lotaki etumba yango toleki na bango ezwi po ete topanza poke mpe totalisa na bayineko le Congo ke biso tolali te totelemi mpo na libération mbote mwana mboka lumumba mbote mama océan na pesipe mbote na baye nyonso baolanda biso tout de suite là et zali ngai Josué Lumumba et na sepeli ndenge na ali na plateau poto n'est-ce pas kabola makanisi na ezali événement national puisque événement les 15 ali événement moko esalema partout dans toute l'étendue nationale donc na ali na esengo ya kuya na plateau poto lobela o ezali mama na likambo le 15 donc voilà matondo mwana mboka boni brino mbote na yo mokundeli. Merci mingi maman Océa une fois de plus pour l'invitation. Mbote na ba congolais ba congolaises nyonso bisika bozali mbote na ba maman ba papa o bozo tia biso na ba prière. Je crois tous en activité moko les 15 on suppose qu'il y a des activités les 15 même mikolo presque nous semaine auto banda awa et vous la série d'action OK senga que non mboka na biso il faut biso ba jeune totelema pour na koloba esika mabezali pour na ko senga libération ya occupation o mboka na biso lelo obwe 7 km et oti ko kende na côté ya ba Ugandais na ba encore obwe
Félix akenda okosa bato ya kovana na est pona osisa makamba bitumba o Félix ndo sa ba accord na e pona koteka mabele ba congolais lelo onde to lo babwe bana ouvira ba telemi ba tie barrage ba lobi pas question mabele na bango e okende place moko te biso pe na awa na Kinshasa to lobi toza de même avis na bandeko wana yango wana mama océan ozomona biso tozobonga mapona les 15 que non to sala lokola mibali bakoki kosala pona kosenga libération oyo ewumeli molai na mboko ya bayini na biso. Merci mingi maman aussi. Matondo bandeko na ngai wana yo mto kolanda biso penza na lombango lobi aussi okoti likambango na plus 49 la chabienne neti kanzambe ya lola amona yo pe kaka na plus 49 na moni komo kilame bokila lokondo efampe totelema pona ko tumba bana lelo ka bana bilaka tanguzu fweni totelema bandeko bauti ko benga ngaba lobi ete ya solo bazonti tumba la bino kasi lolenge boko kenya est-ce que bo milengeli. Est-ce que moi, ma cambésalité, pas battre les 15 et échoué, pour être mon yété, un bateau, un roue, un français, pour atteindre l'objectif, nous maman merci. Ici, je profite pour dire que nous avons le 17 décembre, mais je crois qu'on a évité peut-être dans le 15 septembre. Pourquoi? Parce que à l'élite, on s'engager, on est prêt à tout et puis on recule plutôt devant rien et personne toi ali front à et ali devant toi atteindre objectif. Pour nous répondre à la question na yo maman océan to milengeli to saluer bungaki to sala lelo to ala ki na terrain de uito lo ba to sali sensibilisation lobby to ala na terrain lelo pe disusu je crois nga il faut na ke ba côté à Pascal to saluer ali sensibilisation et puis je crois mon réalité bisonyo so to ata lelo yo ba de pes Bagangi, Fatu Béton, nous vivons tous les mêmes réalités. Biso, nous surtout ali nu na sor moko. Et je crois peuple ndali ko subit ou ali maltraitance ya pouvoir le régime actuel. Et peuple akolaka avec les événements, peuple ali mature. Omoni lelo yo ba leader babengi le 15. Biso to anda ko loba mwa mingi ya ba leader balali mais asko na minute yo leader balobi le 15 biso to na balabala mais ezala likambu moko te ya ba leader plutôt elo na ina un système mingi ali le 15 ali likambu ya biso population parce que na loba ba leader na biso ba yo fanda bana ba mona bomba moyen. Ils ont des moyens, bah au fan de bakangi maboko, bati na bombe politique. Mais biso population lutte eza biso, eza ni ya fayulu non plus ya muzitu mais lutte ali ya biso. Nango ngai philosophie na ngai ton okita na terrain, nazo ko instruire ba o ya ngai que biso to ke ne marche te puisque to ebi marche te. To ke nende o ba bengi révolution populaire. Nengende ko bina itolo ba wa ke révolution na biso banda le 15 même ngolo aussi la to ebité. Langage biso to ali na terrain to ebisa bato ali marche te et à marche te et ali révolution puisque toi n'a pensé à changement c'est l'intégrité nationale qui est menacée tant de quoi to loba à 15 mètres plutôt 8 km mais moi je vous dis que et ali plan accord emera biso to ebi na Rwanda et États-Unis monde entier communauté internationale ba yebi accord emera avec Mobutu Rwanda Uganda Burundi to ya to edebino to chasser dictateur ce dictateur accueilli bozo 300 km étendu national à Congo 300 km ça combien 1 km ça combien mais bozo 300 au Rwanda oza Burundi oza c'est comme ça donc to fandi to sala ba analyse to moni gende ko Tshisekedi aye na benga ndeko mais en fait a mérité na benga ndeko ta yende et pe sanga mo kande mo so raisonner hein de quoi yende pour à exécuter plan oyo moni n'est-ce pas Tolanda qui Nicolas Sarkozy en 2008 sozo se rappela lo que non voilà il faut que RDC ba que ali pays moko très riche ba ba okabola ba richesse na pays voisin et que la géographie a ses principes et ses limites to ba okabola ba richesse mais France ali ka na frontière plutôt France a na frontière na Suisse ba kabola ba richesse à France te pour la nini au moment la question de l'andi politique ya Tshisekedi aye lobby Kagame avec tout ce qu'il a fait dans Mboka Nabiso, mais au moins Tshisekedi d'ailleurs lobby que non Kagame c'est un frère, Tobenga est frère. Donc Tobo Sani ba massacre nyoso tout tant de ça mina Rwanda, Tolongi Rwanda, Burundi a dédommagé biso mais comme tout à Rwanda,
tu sais que dans le week non c'est un frère bâti qui n'a pas pu s'habiller sur mon côté les loyo l'ami certainement au moins qu'il décoyer yé pas na yé bon habité c'est l'idiotie j'assume na bengango idiotie tant on décoyer à lobby que non voilà biso to retraité guerre na voie diplomatique mais voie diplomatique oui. On a dit que les Congolais ne sont pas dupes. Il y a aussi des Congolais, des Congolais qui n'ont pas réglé la voie diplomatique. Mais la voie diplomatique, c'est un état de siège. N'est-ce pas état de siège? Et à l'île Rolaneti, to kanga ba frontière comme ça to luka ndena pesa exemple non nyoka so akoti na ndako loka liboso basala bokangi porte bo benzi mwinda boluki. Mais bino bobengi état de siège botiki porte au fongwama. Lelo yo landaki ndeko Alain Foka révélation salaki. Donc notre pays est occupé et je crois que tangu bango ba na biso to la pongia ba bébé à l'époque avec le fait Tshisekedi ya Koufiatiki Kabila oyaye partenaire ya Kabila Tshisekedi to lali biso sur le même pongia ba bébé mais tant de l'amour qui minembo komi ya ba Nyamulenge ndeko Tshisekedi to tunia lobi les ba Nyamulenge sont les Congolais mais toza wapi to ya bi ba Nyamulenge na 95 avec Mobutu. Les loyaux Tshisekedi a commis si bango ba Congolais. Ici, je vois qu'il y a l'intégrité en Bokanabi. Son ali menacé. Dans le régime actuel, le régime, il y a famille, les alliés réputés, il y a Besro. C'est ça, j'assume mes mots, je pèse aussi mes mots. Certainement, certainement. Certainement, ce monde qui est décoalé, au moni né na lobaka mboka ndako ezikara souvent na mwana mboka. Omoni mupaya bo surveiller moi mingi Kabila savait ayeba non ce qui a signé ni wana minembo ko ma commune rurale monde entier obeta mbunda mais Kabila il a pas voulu le faire ndeko aye lo binonga na ali mwana mboka na tia moto ba sangelo morote lelo yo minembo est transformé en commune rurale wana ali ba stratégie mais so ke kuno mona ke non Banyamulenge na Banyamulenge ba ali kuna c'est une portion. Une grande portion d'ailleurs. Voilà. Et pesami lelo na bandeko wana. Bazwaka ba toute une communauté au tie bango nyonso esika moko. Avec le temps ba on se multiplier ba obota ba comme belé. Tant ba comme belé bazali na toi puisque attends tout ni moko sinon nga ba koko na nga bala na bota na kuta bango pa na biso yango yo. Likambo yo ba bengi mabele basala nango jeté. Intégrité nationale. Lumumba et les autres bakufa pona mboka ezala moko. Tshisekedi d'ailleurs on a idéologie wana ko exécuter plan ya communauté internationale, plan n'est-ce pas ya ba multinationaux afin que Congo ezala partagé, ezala fédéralisé mais biso tolobi non Congo au kabwanate puisque Congo ezala moko nous allons tous Ekofo, révérend pasteur Ekofo alobaki soki bozu récupérer ata 1 cm to 1 mètre ya mabele intégrité nationale na biso boyeba ke bana na biso bakoko na biso baozungaka yango baozungisaka yango bakobundaka ezungaka toujours ba faculté mentale na ye nyonso tout je ne sais pas j'en doute fort puisque c'est plus grave peut-être yemoko osala ba biloko ayebite n'est pas conscient ndenge Fayulu alobaki que le béni oui Olobi ne alobi oui, je vais exécuter. Oui patron, je vais exécuter. Yango biso to mona. UDPS lokwa bali na distraction, bali na fanatisme. Biso tozali ya miso ya kofungwama, nous allons lutter. S'il s'agit to kufa pona mboka mu Lumumba est parti, Atika Gimboko et il a accepté, il savait qu'il allait partir, mourir. Il a donné sa vie et biso to ali na lignée à Lumumba, nous allons pas croiser les bois tout le monde en mboka na biso qui est en péril et qui est na groupe à battu. Tala lelo yonde kwa préfère tonga usine à raffinerie tozo ngala mambo Rwanda. Usine à raffinerie, il y a ba minerais congolais. Nous ne manquons pas des espaces. Donc tala lelo yo ndeko a préféré bon na bengaka toujours ndeko mais un moko yo ça moi passi. Ndeko Tshisekedi plutôt Tshisekedi a préféré à tonga usine à raffinerie na Rwanda. Dans le cadre de la coopération plutôt économique entre RDC et Rwanda. Bato yo ba agresser biso monde entier ata lelo moi mukyo tunie biso ba rwandais ba agresser biso mais il est sans ignorer que Rwanda là il y a derrière tout ça. Pourquoi lelo yo ouest ya Uganda o ezali est na biso ouest ya Uganda ali na kimia mais est na biso za na kimia te. Tangu bazoya soi-disant état de siège ba bengani ba soda wana ba ADF
oh bali d'ailleurs pour groupe armé attaquer bande na ba Rwanda mais kuna ba soki paraté ezaka awa ba okima wapi parce que nos frontières sont ouvertes et puis ndeko Tshisekedi dayebi que ba frontière na biso ça fermé mais atiki en ouvert donc ali une sorte d'exécution à plan moko boye oyo Lumumba lobaki que leur projet de balkaniser le Congo la Belgique mais le ali ka likambo Belgique te communauté internationale mokili mobimba et biso ba petit Lumumba le sang Lumumba toye sikoyo toye pepo na kubunda ko continuer même lutte y intégrité nationale soki lelo yo deko denge ekofo alobaki bozwi 30 km wana ekomi na Rwanda boyebake tokozongisa yango pita likambo ya mabele bato bakufaka en tout cas moi je suis prêt ndeko Bruno ali prêt biso nyonso to ali prêt tondima déjà liste na biso tout peut arriver j'ai réussi déjà ba menace ebele mais je vais pas reculer puisqu'il y a likambo intégrité nationale donc voilà dans mukuso na rolo ba yango wana le 15 tozo kende marche te ngana yima mutu na ngana yima marche te na mutu na ngana yebi que to banda début ya révolution na biso le 15 et puis mukole aussi la na yebité bato ya ngai groupe tangwa na esi bango en tout cas toujours banda début ya révolution tout se préparer na nyo surtout ba kokanga ba beta masasi ba ko enlever mais biso objectif na biso ezali tant to quitter sur le terrain maman na suis non loin dans notre premier temps matondo biso to lobi to sali ko kende pour la début ya révolution ko mona baita bana kanda boko la na bilini l'océan du Congo lelo balekaki ko tambola na salaki Congo bayike pona ko sensibiliser ko conscientiser ko ça réveil patriotique ko baite biso nyonso to ali ko mona ni mbondo to kali momembe to ali na nzala maja to ko ko zobilo ko bomisa ndeko na ngai état de siège récite prolongation sur prolongation et nini yoko koloba est-ce que les 15 oko que les marches pacifiques est-ce que les 15 yoko kende on a les kamunini nini yoko koloba malombo mboka yo na nyoso koleka na République démocratique du Congo et précisément na Kinshasa bisika tozali capitale de la RDC Kinshasa. Merci maman Osea pour na maloba je crois biso tout oyebi que état de siège à Chilombo bato bazo kufa plus que même ndenge ezalaki liboso oyo docteur Denis Mukwege prix Nobel à lobby azo continuer koloba que non état de siège ils a escroquerie oyo bo Chilombo na bato na ye ba check wana pona koyiba mosolo lelo oyo boye plus de 595 personnes au babomi bango alors tozo comprendre te musala ya Chilombo kaka ba voyage musala ya Chilombo kaka kosoba mbongo akomisi mboka sa valait azaka mutu mbo ayaka ndeko visiter RDC aye koma place na ye ya ressources atambola toma mbongo esili abina kuza mbongo bazoba wana yango wana mama Osea biloko wana nyonso zango tosomona yango izosala passe lelo oyo boye 7 km ya mabele na biso ba Uganda ba récupérer yango na Uvira o bande bazana tebe ba vérifier ba komona que non lelo oyo boye mabele na biso zokende bande ko na biso ya UDPS soki mituna bango eza ndenge nini makambo wana bazoteni quantité que non mabele wana eza mabele o bato bakufela yango basaka maseki na mabele te même ndeto zana Kinshasa abo muso somi wandamba mabele na ye abatela ka yango mais oya biso mabele nzamba pesa biso mabele o ba polo kito bakufa mabele o ba papa bakufa donc eza na bato bele bakufi pona makambo ya mboka oyo ole biso tout telema comme mutu moko tolo ba trop c'est trop bino bato oyo buku bana lema o Chilombo ko bengana ye kolanda ba okipano basala lelo obo Chilombo na bandeko biso IDPS o ba loger ba na ba hotel la kitoko na mboka na biso ba yebi alors tozo comprendre maman Océan ya mwana tozo senga conscience ya bandeko IDPS parce que Congo o eza ya biso nyonso botala que non même na parti na bino souffrance ezali lelo na tongo awa boye toleki kuna na IDPS ba mama na bakekuna bazana IDPS tisiko oyo bakekuna ko modi kabuya na kabut na yepe Chilombo bazana kati ya malédiction wana bozo mona place makambo eza mabe donc pouvoir na Chilombo bakoko ba CPA na ngote parce que mama ya IDPS bona mama ya IDPS mama ya Congo mobimba parce ba mama na baza mama ya IDPS bazo représenter ba mama nyonso ya Congo mais parti na bango siko so kelelo awa na 10e eri mama Osea ozomona que non plus de 5 dupes à la police makamane bandaki na Kasai na fief na moko nani Chilombo alors botala niveau wana alors qu'est-ce qui nous empêche que no boya to sangisa force to koma mutu moko libota moko to ça la révolution parce que soto bengai na bato oh je ne crois pas que non avec la révolution soto bengai na ba politicien oh politicien ko yena mikolozo ya que non ngai na za président na bino
akoma kobanga ano eso na sali abwe bato botango bakosangela ngai na kosala nini na kokende donc to ça la bloc wana to koma mutu moko parce que bato wana bazaka na misala na biso mais lelo oyo bozui Jean-Pierre Bemba ozui Katumbi ozui Tulombo na ba mama bazaye ba bitumba nyonso bobunda vraiment pour na moko bondimi pe bokoti na complicité de loko wana alors maman Océa pour na mutuna na yo moi je suis sûr et certain que les 15 na lo bango plusieurs fois depuis na zaki na classe na primaire na humanité surtout ba collègue na ngai ba ko biso que non Bruno azaka un esprit à révolution ngai na mutuna ngande na yebi awa 0 etango zo betela nga ngingo na kobima na balabala pona kokende koloba pacifiquement te pona kosala la révolution que non makambo fait changer makambo wana ko changer ndenge nini et ko que non to bimito yembi nini non makambo ko changer que non ba politicien oyo boy ndako ya nani ya chino bezakapi ndako ya matata ponyo bino ba Rwanda bozawapi to luki batu wana boso na baboka na bino Chilombo tikela biso abiso moto luka mutu mama Océa soki nani bo vanda bo diriger biso c'est comme ça au moins que non na ba policier et puis nazo bituna ba policier mboka na biso soki bazala mayele vraiment ya bomoto nazo comprendre ba moté bazo futa bino mbonga mabe bon t'as l'exemple le cas en France révolution française bon t'as l'exemple le cas la révolution chinoise na révolution ya Russie na Égypte to na pays Afrique bon moi comment est-ce que la police va dire non bato ba futa biso mbongo mukie comment est possible bana bango bazo lia malamu bazo tambola tala policier aza garde pas un ministre autant la santé un ministre autant la policier ou azo sa garde pas un ministre et ça bokeseni alors bino ba policier tant bozo bima na marche makambo biso to ba que non to na révolution pour changer so bituma est-ce biso to sango kapona biso et ça pour na bino pe ce qui est bien na bino bota ba condition pour vandi naka tu le makosi bino awa ngai moko na kita na ka kokolo mama Océa salité policier azofuta naka policier azofuta la mai pe ya nini mai ya régie des autres mai ya foko alors tant que bozo bima bozo ya koboma bande kuna bino o bazo bunda bitumbe za noble est-ce que mitemba na bino na mitu na bino wana ata bobi que non est-ce que zo sala bon exemple les actes na Tunisie bon exemple ya nini le cas na Algérie bon exemple le cas en Égypte bon comprendre na Burkina Faso to ngata ba arabe on a bon exemple le cas na Burkina Faso alors ngana zo na conscience na moko parce que ce que biso nyonso to simbani mama Océa nazo ebisa yo ozu clique ba ngata ba politicien nazo épargner mutu moté to ba politicien congolaise bazawana boyeba pona bana na bango pona ba intérêt politicien na bango et non pour intérêt général botala awabo batongi ba immeuble ba boutique est-ce que biso nyonso bana ba pauvre to la ba hôtel à luxe wana ezaka bana na bango ozomona no basali de raison na bango po biso to tika ba pauvre ba bola bango ba continuer ko demeurer ndenge wana alors ya mwana na lobby maman Océan de 15 à partir à 0 heure pour la ngana mutu na biki non marche oyo ce qu'il faut le okende asala nini marche pacifique wana zo dépendre na ye pour na ngai na biki za marche à révolution et puis peuple congolais boye bango makambu oyo boy ba leader na biso ala muka ba bengisi marche yo moko tango zo bima obima pona fa lutter ozo bima pona fumumusi tuti obima te ko na pona na tala eloko zo salo passe obake ngai depuis na bota masuki na bota na 1990 soki na bota na 1990 na 2000 tina 2018 oyo na tango ya Kabila o comprendre ba douleur wana ba papa na biso bakendaka makolo ko bana kingasani tina limité misala bazo futa bango ya malonga te ba misala kuzo za nakate alors yo jeune yaka na marche wana lokola mutu akei ko libérer mboka nae to mona France Jeanne d'Arc mona mwasi a sauver mboka nae ba exemple za belé so to bito pesa ba exemple ya ba révolution ngi salama awa alors bo tala ba exemple wana bolo ngwa makambo ba pasteur na bino o ba pasteur wana d'église de réveil ba pasteur wana d'église songolo pakaba yeli sabiso errer le pauvre en esprit ça la kate soko vivre bolamu awa te kuna likolo bato bakufa bazonga te pa biso que non soit affaire ezalaka soit elif nini esengo ezalaka kuna donc elif na biso ne esengo na biso to koyebela ngo awa yango to so benga bino bo défendre mboka même nzambe ayebi même na kati ya bible bato batanga ba bikoma bisatu Josué abundelaki mabele na ye alors nazomi na comprendre te ba pasteur wana tant bateka bino te que non ndeni na ko libérer mboka na bino vous croyez que nos 500 députés bazana kati assemblée nationale ba l'équipe biso to sali banda mais ce que biso bango bazoza eza grâce na biso alors pourquoi on continue que non biso to continuer ko demeurer na pauvreté bango ba jouer kana mbongo bazo kana ba dollar bazo kana basi bazo donc et comme makambo ba fetaka baza makambu donc to comprendre te alors biso to lobi boy bande kwa IDPS ba mamu batatu
Bon mon ndenge mbilo moko nanu d'ailleurs ba condition bozali nango. Bobundi lit 40 ans bientôt. 40 yango ezokoka. Papa misu bakufa. Mibali na bino, bana na bino batumba bango na siège on a IDPS. Et puis tu l'envoyer. Bana na bino bazu misala te. Biso ba oyo. Tozana ile côté, tozaka continuer à gouverner na SNJT et puis bozo continuer à soutenir Chulombo. Oh boy, akomi na mwana musala ba Rwandais. Est-ce que vous croyez réellement tout ça batu? Ce qui IDPS c'est qui pouvoir. Il y a solo. Biso toto na to sepela. Mais depuis Félix a eu pouvoir. Est-ce que attends na kabeka mo akomi? Attends na 10e mairie wana Félix akomi. Boye bisanga place ni a na Kinshasa. Félix c'est ça qui enda penza boye avec courage que nonga mokozi mboka ba congolais nyonso ba votaki ngai na yeko pesa meeting. Ah, boye bisanga na otia bino tuko bana na président na bino ya IDPS. Ti na mutu asuka boye bisanga. Alors eloko mama oseyanga nazo senga boye. Révolution de eko changer mboka la biso. Révolution de yango eko sala nini? Ba ko mape ko respecter biso. Biso to sa jeunesse mosusu. Ba papa Bruno Mavunga ba sala lutte na ba na IDPS. Ba Bruno Chibala, ba papa Valentin Mubaki. Donc génération na génération ça kana lutte na ngo pour libérer mboka. Biso to zo ben na bino ba jeune na génération na biso bana 87 ti na génération to sa oyo boy. Problème na biso za révolution bandeko ba ko sa bino te. Kabu ya kopesa bino kwiti na bangi na magene apesi bino te biso ba o to za même maintenant na nouvelle élan o baza na SID o baza na MLC soki to telemi te pona ko senga révolution bande ko na ngai boye ba keno ba ko banda ko jouer na biso kaka likolo ya ba 2000 ba 3000 ba 5000 tandis que bango botala lelo kabundu matama komi ya kitoko wa ezongela na miso ya batu est-ce kabundu za ki bongo botala kabu ya ba immeuble azotonga a na lemba a botala Chilombo yo président de la République soit disant aux a mission de service azo confondre et musala zanango na makamuna ya amitié c'est toi Nenette est-ce que makamwana c'est toi Nenette za priorité pour ba congolais balobi yo ke ko luka mbongo aka ko yamba na mwana mosi moi j'ai fiona longwana no masque tala niveau ya bato to za na bango est-ce que un président asiatique a ko loko Félix azo sala o même ta Kabila to finga ke ba kombo nyoso ah Félix Kabila ko loko ndengwana alors moi j'ai dit maman Océan message na biso to za kilona matete bana matete na yebi o bino bozali na yebi makambo o bana matete basala alors le 15 bolongola marche pacifique na bitu na bino boya to sangisa force biso na bana chango to bakeno makambo o isa révolution avec révolution ba politicien ba ko ma ko respecter peuple sa révolution ba tout o ba respecter biso te et puis ba bakeno génération na génération tango zo leka ezaka na histoire na bango biso to so bengisa bino biso na bande José Mbungu ba Lumumba to so bengisa bino pour la révolution to marquer histoire na biso Kabila lobaki yesa ipar na biso pe to sa nini to sa la part na biso yango wana mama Océan pour na ko chiter au moni lelo kanda na changwa il fait déjà ba message o ba il faut pas comprendre motuka moko na so de mouton bato likolo ya pasi kotambola makolo oyo mama Océan ba jeune ba tumbire mutuka moko munene benz moko munene wana na kati ya so de mouton ngobila communiquer na et puis na communiquer ngobila sali bozo mona niveau place peuple azo silika alors ngobila biso to pesi merci to yebi ke opexi mboso na batu na yo ba Jekobea na ba wuli musique marche mais o matao kita biso to kotambola mercredi soki que au tête de ko Jatini ngobila yeba o keno aleza yumbité to tambola tina assemblée nationale so aussi sa biso bando ko misusu bakoya yango na to yebiso bongo Jatini ngobila po mona keno Jatini ngobila to yebite mama mboko za na point très sérieux Jatini ngobila komi ko boma bato vivant tala kele matanga Moïse Mbiye azo bakeno na ye awa na liwa ya Moïse Mbiye na sepelika na makambo o Moïse Mbiye kimia wana na sepelika kinango alors Jatini ngobila po bomo yango soki boza na maîtrise ya makambo te bo démissionner parce que boza na maîtrise ya eloko moko te alors eloko nga na lobby bana changu bana funa bana mwamba bana kisenso fuma banga moyo mercredi na tongo kanga boutique na yo zwa moto na yo oyoki d'ailleurs mama Océan bapesa ki bawewa ba mbongo na ba machette bawewa balobi biso tout ozozo kwama baboyi mbongo ba video ezali awa bawewa ya IDPS baboyi mbongo coup de chapeau pour comprendre lutte o makambo tozolo basaka message yo leka mais merci na bawewa sali ba vidéo ba répondre bango nzambe alola nzambe ya biso à côté libino
na makambo bosali que Dieu vous bénisse. On est ensemble toko kundala bino elongo po passer au blebe bozo mona yango bande ko balandi toza ko finga moto te ezu eko na bosolo to ali ko bimisa makambo oya solo to ali bongo ezo danga la désert pona ko pesa bato bosolo kasi yo moyini nani akola kiso ke kande zali ko yapo okima boko zo libatisité ne langa ya la deni po mai wana ekota ka mbino te bande ko nanga ni to ko ko pona ko sukisa na ebe te kande zali kasi to ko sukisa te po ali mikolo to ali ko kende pona ko libérer ko wa biso nini ko benga na peuple congolais pe nini okoye koloba po ete moto nyonso akata tina ya likambo na ye po yali likambo ya Congo. Le Congolais doit se prendre en charge le pays et l'occuper. Merci. Ici, il y a une population bouée. Moni, ceux qui libérateurs aïe, grand révolutionnaire, les libérateurs n'existent pas. Pourquoi? Parce que ce libérateur aïe a libéré Mbokalwane de Mamadi na Guinée. Et après lobby, comme dictateur, pourquoi? Parce que Yenda a libéré Bino. Dès tout le monde a Kabila a libéré Biso, toi là, il y a une dictature à Mobutu. Après, il y a coexisté dictature. Après, tout le monde va Rwandais bailler parce que toi, tu es la libérateur. Ce qui est plus important, retenir leçon morale et à Biso, tu es la libérateur. Biso Moronde, il faut tout ça, la rendre libération. Il y a Biso. Libération, il y a une révolution populaire. Moukolo yo, les camarades Bruno à lobby. Population a causé l'effort à se libérer. Mon conduit à Koyawana et que non. La révolution française, la révolution à Burkina Faso, Algérie, la population bima qui a son asali, la population bima. C'est à ce moment-là que nous avons une vraie indépendance. Parce que la population a eu peuple, a eu autonomie, a eu makambo en main. D'ailleurs, il m'a marché à les 15. Il y merci. Population, peuple, aller au l'océan. Monique chauffeur océan, je rattends, mais ce qui est chauffé déjà, donc ma camion se bébara. Biso toali na terrain, toi bassan Lumumba, toali na Moussala, on a rechauffé océan. Malé, et puis tout le monde a déjà fait feedback. Moussala tout ça là sur le terrain, population a fait boy to mettre dit solo ba boy na bango ba machette. Voilà. Peuple akolaka na ba partie à événement de peuple akolaka parce que na été koloba nous partageons la même réalité. Ba toi na ba yebi que ceux qui disent non $10 té. Ba yebi na bango que passeport qui disent non $50 té. Ba yebi ba promesse de ko oya bango Tshisekedi apesa ki bango que non voilà université syllabis babilo mo ba bongo mais raisonner ram hein raisonner ram kibasa voilà ram raisonner au la battu ram voilà Deko raisonner ram raisonner Moutoyo à chaque fois Moutoyo ali censé la mieux informée président de l'État chef de l'État la personne la mieux informée mais Deko pour raisonner à chaque fois Deko aloba que je n'étais pas au courant on m'avait pas informé j'avais pas été saisi la menthe religieuse comment ni Deko Moutoyo ali président babengi chef de l'État, le garant de la nation. C'est lui qui garantit tout. Pourquoi ceux qui moutent à ce bino vaccin AstraZeneca, je n'ai pas confiance à ces vaccins. Mais si à ce population consommée, est-ce que c'est un garant? Moutou a garant. On a une espoir dans la liponie, na kangimis na bino voilà j'ai un garant de la nation à protéger ngata ba vaccin na joie. Il a acheté ça yeba que non ba Congolais faut pas un vaccin.